Un grand merci à mon papa héros dans l'ombre, à Balobi, à mon raté tonton Jim, ma big dédicace Nayo. Voilà, bien kazanga Nayo qui au kambala moko koti karaboué, mais tokoyana nusima film na biso et ça déjà les lots, je crois qu'il y a 16 heures déjà et vous à la 6e partie mon élé et ça déjà wana film wana tant aux autres talango aux autres sentir ndenge. Maman toi la somme. Obi, maman étoile, t'es la fin. Surtout côté d'Acosta. Maman étoile. Maman étoile. On s'habille soni nandako. Kaka. Esika oyo bazala ki na banana e bazaki na Mariam na Sylvie. O Sylvie biba comment on bomba ba âge, je pèse ba âge. En tout cas donc to côté total la film mon aîné. Yo mto total te. Côté na TV, t'as la film, t'as la monnaie, osera jamais dessus. En tout cas, film, biso ezawana to côté, total la film, vraiment. Plus ces mots de ta bouche. Ah bon? Parce que c'est un mensonge? Je suis en train de mentir, moi? Toi, tu ne sais pas que... Eh, oui! C'est comme ça que nous avons fait croire à nos filles. C'est comme ça que nous avons fait croire à nos filles. Ne se jamais. Mais toi et moi, ne négligera jamais ses sœurs. Toi et moi, est un homme droit. Je l'ai élevé comme moi. Toi et moi. Comme maman étoile, Nzamba Bakisela. Maman étoile, bien attendre 9 mois. Dans la degré, surtout yo. Ça c'est nos factures. Yo, abi yo 2 millions na bano mais la gaine tene na kobo maman étoile. Maman étoile azaka rasomo. Lelo ba okufa. Mais tout le monde éviter que le baba âge na bango. On va âge normalement tant qu'on ça mutuke, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Et après, tu as quoi? Rien. Ce qui n'a pas sur le Rwanda, nga. Ce qui bolam le Rwanda on a lié, bo changer nga kombo. Donc nga na kovanda, ce qui au monde nga imo ko so na sur le côté. Pesa bo pesa te na ce qui na sur le côté, bolam bo leblo mi balé. Po na monde lokola bo ni bo kitisanga makasi, likolo ba mo ba sac alo so bozo na ngona mo carton so moko. Na yebi ça bilo vina nga il y a 20 ans. Maman. Et bon, ce qu'on a, qu'on y a qu'à se boire bon d'art. Ou biso peka, qui tu vends de la biso? Non, maïo mele la biso. Pesa à moi maternité. Pesa à moi maternité. Si pesa à moi maternité. Pesa à moi maternité. Tende la tolo vous me futa. Maman, tu connais pas. Na biso facture. Pourquoi est-ce que biso? Yakoba ndani tu as kusi 9 mois tu na botio. Tu na ça le facture. Yo na ça le facture. On comprend que si siko nyoso bo salo nanu bo sali le côté. Ah, baninga wa mama bango bana CFMC. Tolo na se ba osambela pour l'avenir abana. Ah. Bazo sangana bazo sala ba cabale contre événement il y a le 29 mars. Tomoni ba yaya kala ba mikolo ba tunyoso ba onyoso ba bunga na bango. Babimi bango nyoso kaka pona ko combattre événement il y a le 29 mars. Chacha, muta ko saote Belva mystique. Belvi a lobby si génération nyoso. Taram droit ya modé. Aya lobake Belvi aza professionnalité. Ozomona ya modé abi Belvi aza professionnalité. Ozomona Belvi a lobby si na ba Gabriel. Lelo Gabriel aye abi azo menacer Belvi ti le 27. Voilà. Ozomona mutu nini atiki Belvi te to moni Thérèse Akuna ndeta kanga Belvi catch événement le 29 ezala te luvunu événement za luvunu événement za voilà. Ozomona donc madame Belvi ndenga za bongo amona nzambe. Ozomona kobotama ya madame Belvi ezala ko tanga Hérode akaki Yesu abotami atinda batu boboma ba bébé nyonso ka po baluka Yesu. Ozomona baboma ba bébé nyonso bana tuya liboso baboma ya mibali mais madame Belvi bakenda ko bomba ye na abotami na Jérusalem na place ba meme yo mutabongo yo combattre ye Gabriel okufa lokwa Hérode munoko polele na lo bana mutu yo to ba simba kete chacha Belvi azane lembo nzambe. Ozomona bobandi ko combattre depuis 2015 mutu mususu aza na nerf solide ko kufa ne Gabriel ya dia na makila na makemba.
ozomona akokufa lokwa Suzy Bantu ndenga sela Suzy Bantu film siko belva olakisa bango ke nga na signe ya goga nga na totorino ya tembe siko ya mwasi nango ozomona to luki nga yango papa biso Moïse Mbia yimba ba luki nga na butu esimbi te ato amoni belva zolia lipa pamba bango fo banionga bakangi elongi yango mo belva ozana bino kaka showbiz za mais bien kazanga oula banda théâtre avant famille Libota ezala les 27 bakotala matin yaga bien okenda bakotile 27 ça moko bakufi na showbiz les 27 olobi Isha Mukoko wakufi na pasi na mutema alobi nini Isha Mukoko wakufi asali 3 jours na ndako Isha Mukoko akufi na kati ya ndako ya manzanza Félix Omoni G5 azoli monene abando yokande solo plus loin batuni ya Gabi Olia Diana nani Diana wa musundela bake oleke nani Diana nalia kenga na makemba famille ya Diana tilo bakana pasi ya Diana tile ya Gabi oza mwasi ya soni oza vraiment mwasi ya soni et puis so bato bacomprendre ke makambo osala eza na dimension physique te comme na dimension spirituelle eloko esanga mpasi eza na oloba no boye na télévision oza mwasi ya soni mamba oloba eza ebele mais pasi ezali parce que seulement il fallait vous combattre événement ya le 29 nde bobimisi makambo oyo nyonso avant Abakokaza. J'ai remarqué il y a la présence de Yagabi oyo asala succès na Zena avant communauté à famille Libote Zala avant communauté ya Abakokezala. Yagabi aboma monei Diana wa musundela bake oleke nani Diana nalia kenga na makemba ya bobo mo ya talisi te to be talisi mama na kombe la tayo na kombe la tiote somo mama Yagabi aboma ba pisomo wana ba chroniquer bien ce cas aboma Yagabi So Yagabi ala mama ntango ozoloba eloko wana ntango ozobandelanga na ute kotala émission moko ya Gabi asalaki alobi ke ye alobaki na ye bongo te alobi pe te ke ezalaki Suzy Bantu alobi pe te ke ezalaki Diana Makila bavideo eza ekokosa te mama kanga mama Kingabwa Gabriel kanga mama Kingabwa oyo alobaki yango eza bavideo eza ya mama Kingabwa bavideo eza epela kutu mtafanya Kingabwa tolongole me tozu Gabriel neto chine ya Kingabwa ono oloba no Gabriel mama Kingabwa alobaki ba video eza awanga na nini awanga na ta na ebongo te famille Libota bozalaka boboke ko lukela eloko mo po bolukele ba problème to lukele tanga bano chabo osantike na obésité yango na yelie awa to maboko ta wasomo ya o omona tozana yo tango lobaki yango omonaki ke yo za muta tembe omibengi yo Michael Jackson nzoko za no Michael Chendo oyo okosaka biso tozana Yagabi olobaki yango ala pa mdana parke bafundaki ye oui mais on azo kaneza solo ke ba porter plainte oui bazala ba video ezali ba video wana ezati azo sepela ti tendresse oloba neke ngana lingi pe bobenga na tendresse po tendresse bane po la nini obombelaki ngai ata nini ata lisu te bapese lisu Diana Makila po epalia Yagabi tendresse oganga Yagabi biboma ya owanga nango ni Yagabi video ezanga na nango famille Diana Makila famille Suzy Bantu ngana na video wana eza Yagabi chaogang akoto to maboko eleki kilo olobaki ngo wangani tozana yo Yagabi okesamba bon fake samba omoni TV oyo ematisaka TV ekitisaka bombi Makila mo awa na bena bambene to wana za koloka bato na loka penza takala na banga nani
ngana banga muta banga na longo musika pa na yolo na eti 50 na banga lo te muta sala lo te muta banga ba zombi bazawa bazombi bate na moi bikeko na bikeko dans en fait voilà mutu na yabotu na répondre dans ce vidéo pourquoi la théâtre comment à so muta kufi problème faut bima artiste comédien ko kufate kimia et bande de tout ça voilà tout na basala yango ouais ça sala kimia te na sala désordre te na so te luka des problèmes aujourd'hui des maman na chinfundu soda Tiki Beriki na mutuka pona nani? Pona bitumba. Ngaza na kolonga pema melamba. Non. Ramo ala tebina na tata na ate. Donc na bitumba nde. Mais tanga sone za honneur yo lela. Te biso to lela ka Charles Bongo. Biso ta mituto la to lela mo woi na bitumba na mafinga na komela na kolela na koseka. Na mabina. On a solution te. Bolo ba nini na ba oba na ba. Oba tikali pe ba kufa kaka. To kufa biso sanza na biso so kama lobeza te. Esenga nini pona bino na Bellevue bozwa kimia. Na ibete. Otama na ibete. Na ibete. Mais matango toye eza ya muto sala na nini na ye non? Na ibete. Na ibete mtu botanga kombo wana. Na ibete. Na Bellevue te. Na ibete, na ibisila. Oti accord ya ndeko na loko moko soit ba jeter ba pic. Bijou la reine a mayele te na loba na yo. Bijou la reine azoba mayele te. Bijou la reine tala. Na yebisaka yo okoma te yaya. Oyebi na kokoma te. Bijou naza ba voice sino tala. Na loba na yo. Bijou la reine nana yela biso sila makolo soso libumukodo. Bijou la reine it. Bijou la reine ebo koma te. Bijou la reine amuta ba voice. Yaya silama. Amsweza mona ka po koma bareta. Yaya na loba na yo bijou la reine ebi kokoma te na loba na TV. Bijou la reine ebo koma te. Bijou la reine silama ba voice no eza. Ozomona tango yo zoya na ba pique contre Bellevue ti yo lobake yo moko autorité morale tango batulu babimisi bitumba yo vandi kuna ozomona ngote ke seke yo noza mutema mabe ozoluka kimia te bijou la reine yo za mutoko oteni madame Bellevue te yo kufela lundi okufela mardi jeudi vendredi samedi chaque jour yo kufela kaka bakundela ko pa Bellevue yo za mutoko ovanda te yo so mona Dubai merci Bellevue mambo nzoto te il faut luka nzambe ta beva na mbongo blague te ndenga mabete entre biso na biso ndenge nini asa mbongo ti kasi yango na bina millier na bino na corporation na bino na nini na bino dans univers na bino ba artiste comme ana l'art donc babi ondima mutu na époque na ye ngomona lingi na nga po ye alobaka beva sika makasi aloba pe makasi mais aotala azala patrona parce qu'on a là niveau commis azate niveau moi fois kita sous na se abando répondre bateau donc moi pe muto finga Bellevue ana niveau tam sous ya Bellevue te après mariage et comique na bali mobali naza mobali aza mwa mukie naza ndumba makambo ebele na boma mutu mo na Angola yaki batu ba finga nga. Oui, ça la raison. Tout le monde a ébi. Biso nyo tout ébi que toza ba hypocrite. Oui, na ça pe na makambuti. Par rapport à ba tournage fuko kenda. Ngala kenda tournage kuna na zu mo eloko na nga pe ya bien. On comprendre. So monye sûr to betika makofi mba mo esili. Nga tonga mutu. Donc na problème ya bakata directement na luke bata na ABC. Te photo ke na bongo parce que bêtise spéciale la mwanda. Faut yo lingi ko embrasser tout le monde. Bazwa photo ana ba mami kango miniature. Ngam na bomai. Moni mutambongo aswana ka na mbongo. Mutambongo aloba ate. Eza la za mwa mke na nzimi na nga. So za na mamba nzoto te faut luka. Ozomona ngana kaka soni yo moko ba video ezali bijou la reine tia loba bijou la reine ba video ezali to yo kumsa madame Bellevue ozomona si ayo kumsa Bellevue c'est grâce à Bellevue maman Olive na pesa ngambongo omona lelo na bala mobali na nga kala bijou la reine ici abala paperique mo paperique abala bien kanga mais paperique famille boya ka etanga linga bijou la reine maman Monique azalaki boss pour mama kulutu na ye
maman na biso nani o maman Monique na Luanda apesa ka responsabilité ya biloko nini nyonso mwana ndeko na tanga yoki ka coach pa muluba abi buena shima bukala ve abi wana te jamais non jamais ne passera buena shima mukarame ya na loba no alobi baluba baza basi ya mabe soki basubaka te baza bandoki buena shima na Monique abi non awa biloko na ngani atoke sila tanga akoti na pareil mobo et détestera mutu et détestera mutu plutôt tanga amona fana tali appareil ne pesa. Cette femme est voleuse. Il est venu seulement pour voler notre argent. Attention, Eric, toi tu n'écoutes pas. Bijou la reine est voleuse. Non, l'obanayo. Ozomon, apparemment, la clé de Monique. Monique, non, mon argent va finir. Cette femme est voleuse. Allez, plus jamais Ricky. Donne-moi mon bien. Azouba bien et surtout à Botoli. Ozomona. Si on a soigné, on a tellement bijou la reine qui déjà n'a pas makamba libala. Ayaki n'a déjà autrement ça là exaté. La Bible dit ne touchez pas à mes rois et ne faites pas le mal à mes prophètes. Wako simba yo asimba zambe. Wako luka yo akutana zambe. Wako motaki yo lobi. La Bible dit restez silence. L'Éternel combattait pour toi. Tika nzamba lola atelema a combattre na vie na yo. Kangano munoko lobaka na chambre ya un Dieu. Wako yoka bakri na yo. Et lorsqu'à côté la Bible dit il se lèvera le dernier. Nous pensons que ça Yesu. Ça va complot la bango. Si la Bible dit si en forme de complot, cela ne fait pas de moi. Mon Seigneur son malheur. Oh Yesu salité la vie là. Le temps de salir zambe. La tombe le bon comme balle. Mais elle a condamné au nom de Jésus. Oh nous qu'on a tout ça avant la condamner au nom de Jésus. Oh ça qui sont du nom de ce tombe. Oh il y en a qui ont zamba qui sont de gloire en gloire. De succès en succès. Pendant que ballon que quoi qui sait yo. Sortir le mal aux innocents. Zamba te condamne. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Zamba Pambolayo, le père des orphelins, le défenseur de veuves. Ozomona, si koton papa Ricky nini mbongo ezaki te avandika boye bijou la biko banga te chérie. Il y a une dame qui s'appelle Belinda Kandi. Belle vie, poutine de l'écriture. Elle va parler nous chez Maman Olive. Maman Olive, elle va nous comprendre. Elle va nous donner l'argent pour nous marier. Et pour cela, Madame Belleville, elle était partie chez Maman Olive. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Maman Olive, il a donné l'argent au Belleville. Quand il a donné, il a pris l'argent, il a donné au Bijou. Au Bijou la reine. Bijou la reine qui marie Papa Eric. Bijou la reine ici la main. Yo benga si la libumu do makolo soso. Yo mtela biso actualité ba résite. Yo mtela biso boya boya na banda kinwa ni kuna akangi ba résite ba kise kota kintie kwa. Boya kotala yo mtoya na ngote. Bijou la reine kebo komate ya ba voice neza. Oko sambwa na oloba no Mais pourquoi tu as mis à Bijou la reine? Parce que bande comme sous bazawa na ba. Ba opezete solo. Basani ne. Ba opezete solo. Ba opezete solo. Non, le problème c'est quoi? Madame Belleville a sa valeur. Madame Belleville a sa problématique. Et puis notre papa Richard, il était valeur. Au monde, tout ça on attend à répondre à Batou Soussouté. Batou Baye Bakel. Le morceau de papa Nabiso et Zalelo, enterrement et Zalobi mercredi, en tout cas, tous les belés na 51 pour tous les grands frères Nabiso, tout Koundé na honneur. Voilà, donc là, on a la Kolo Bakaka pour na famille Bota Bana tante. Madame Belvas a tante comme c'est Bimbaya Richard, propriété privée. Yango ebimi ko mbongo eza combien o Madame Belleville a oué la kokunda papa Richard pour nini. Voilà. Ozomona. Ce que ça qui peut-être comme sous kolongo la corps ya papa Richard na Sana par rapport Sana, ils allaient qui ata bango moko ba docteur. Bazo dégager ko libérer déjà ba corps mususu abatu. Bazo déclarer que awa déjà Sana eza déjà nini. Comment terme moko ya Gérald Loba quitté indonete. Ceux qui babillent soldats, hein?
soldat. Au Mona. Donc, déjà, ça n'est qui déjà plein. Nous passons au mot des artistes et comédiens. Nos amis. Voilà, madame Motika, vous laissez pas le bac et des pages de place. Je sais qu'ils sont allés trouver un peu de consolation. Totika, Tolexesco, Balava et Nirvana pour continuer. Merci beaucoup. Ye aza cinéaste lelo aussi madame nani aza cinéaste lelo aussi oseki nini na sisi no biaka oseki nini nzambe Zuma beza nani aza cinéaste aza acteur ye aza na journaliste te pe lelo oyo soki madame Belva sali casting babengi akoya akozouer par rapport à badir wana babenga Zuma a jouer nini rôle à Zuma ezaka sima sa gin comme un robot gin allez toquer nango Zuma ba pese rôle ni na classique au Zuma joua lelo Zuma lo ba ke madame Belva ça la film babenga Zuma ba benga Belva benga Zuma na qualité nini ba benga Zuma na film nini azara pas si la comme ba film pas ni si ba tsaka amoni bela reza industrie mukie bela eza industrie ya cinéma ozomona bela production eza industrie ya munene Zuma po ya Zuma eza te balongwa nani balongwa Da Costa balongwa Grâce Luzolo balongwa tonton Lulu baotia Zuma a jouer nini na rôle nini Zuma oya nango Zuma, il faut arrêter, hein? Un moment. Il faut arrêter, Zuma. Chinekena. Communauté qui aligné na isuba problème te alingi azalaki mutu alobi papa Richard akufa ki na ndaku eza Zuma au place tendance yako ba Richard akufa na ndaku manzanza nani alingi rankina alingi problème Zuma vanda kapasila pardon biso tana na posa na te po o PZT solo Zuma libanzo nze mutu asala film aprono donc sila mana yo wa Zuma ozomona na sfingi te na rappeler ne président Kader alobaki libanda Zuma eza loka mutu asala film aprono ngai te président Kader mutu alobaki yango moi si oyo zo na Londres auta na nzela ya mayonnaise oyo vandelo zo finga mayonnaise mutu asala yo okende lelo poto tala soko mutu Zuma ozali bandilo wa mutu asala film porno naza camarade na ote mayonnaise mo atika ozala na mwasa poto tachanga contact na mwasa poto mna mutu atala intérêt na ye mamniolo eza yango lokuta Zuma silama lo calculer vraiment angle nini yo kendo lobela na bela Zuma ba bengi pas jouer nini Zuma lobi aza scénariste akoma nani akoma nini mais tant ozolo bakuna mama yango toni défendre okanela beta yo aza na raison mais on a papa na eti Tony aleki na TV lobi ba sotis concernant Tony le défendeur ah bon Tony le défendeur avant na bumbu alongi kasavu bakoma na bumbu Tony le défendeur azo souffrir belva zo nyokola yebo na Zuma ko changer maloba te pardon to na posa note na bela biso to na posa note parce que opezaka te ozomona kende kolia banya bato bana ko kanga molei nya una kasavubu va chercher les chiens si les chats va chercher les chats arrêtez madame Belville laisse madame Belville tranquille Zuma tu fais quoi qui part chercher quoi les chiens ceux qui les chats va chercher les chats là-bas mange les chats laisse madame Belville kimia Zuma soki Zuma soki nani papa yo loko okoti na kare na ngai wa ya ko beto lisolo ke ngana sufaka nani po yo yebi vi na nga bien yo yebi vi na nga bien eza na acteur ni na Congo oyoyo et ça mon numéro de téléphone na ngi na téléphone FC na poso na selo film ngasi na salango est-ce ngana na tawana na na eka ko avertir yo lokola batindaka yo ofingaka batu na luka moma ovi mobimba donc ngaza ozela kaka kuna za na preuve ya fingi ngai donc lokola yo lo babuzo bepa na ngai kinga na sufraka na zaka soki na bumbu soki place nini merci mais yeba ke tambola kana mbeli papa
esika na kozwa yo na oyebisa yo zuma soki zuwa soki nani na kobeto correctement kozima te oyebi mutu oyo osalisi baje esika na kozwa yo soki zuma soki nani na kobeto correctement nga asalaka baje toyebi nga na bambaka droite yo osesanga baje omongi nga aza moninga nao mbese ta zoba oyo bazwi na kristo azolia bamwa bato na kristo nazwi yo napesi yo mwa mosala osala na vie ale yo oleka na tv mpo nosala babétise na nkombo na nga nalakisi yo mosala salela mosala nde nalakisi yo mosala ngai natindaki mpo ndofinga bato na tv epuis osisi na kofinga bato ningo kota na ngai tala na kobeto na niveau moko yo tala nazwa na nzela yo naotanga nkombo na yo zuma soki zuwa soki ndani ngai nayebi nkombo eza Cédric soki nazwi yo na nzela papa nayebisi yo banda lelo yekola kotambola na mbeli yekola kotambola na mbeli nayebisi yo yekola kotambola na mbeli mpo soki omoni eloko ekosauve eza mbeli mpo droite oyo na nzoto na yo yo telemi otamboli yo soki zuma soki nani kuna bakumisa ko moto makasi nga na betu eloko otelemi otamboli papa na ozwa yo okokima nga na otiko mutakala na balabala bango wana nde balobaki madame Belva banda kopesa bango mbongo mpo bafingela malika kochange maloba te na okakanda te omona kofingenga na ye te malika nalingi te malika kochange maloba te malika kochange maloba te bino boya na tv si la pesa bino mbongo bofinga bato te mais Belvi mutano pesa bino mbongo bofinga bato lelo bino bangima bakema bakiango mu rappel susu yaki kokon ya ba changer maloba te lekechu kuna tie mopandi mpo lekechu na vanda na kiti te ayambaka bazoba oyo bayaka abimisaka nde bazoba surtout mutu lokola Teresa lekechu asakani ne ababole ya kobabola akalingi ya kokalinga abimisa ezoba na bakategori nyonso lekechu na vanda na kiti te atraité madame Belvi afinga madame Belvi te baesoto nde lekechu ayambaka nde bayaka kofinga madame Belvi ozomona malika bo changer maloba te bamura bino mobaki Belvi apesaka bato anopesa bino mbongo bofinga sila anopesa bino mbongo bofinga ba comédien lelo bango mbongo na maloba lelo bino bango changer maloba ke madame Belvi afutaka bino mbongo te eza biso ne madame Belvi afuta mbongo lopo to finga Belvi tandis que biso dato bango na TV madame Belvi encourage mutukutu na ben site te na bango te biso ne tozaki na po biso tozaka na bela biso tondo finga bela batuti biso bando finga bela batute preuve année moko de mer finga sila tozaka pika na bela yango to sepela kati to charger des mers poto monaka de mer finga kai makasi a tout est là babordé a tout est là sila babordé mais tozaka pika na bela biso tozaka na bela to finga la bela motute Oso comprendre, non, comprendre. Non, c'est non comme ça, non, on a sa question na CN. Mais eloko o tombola barankini, c'est pourtant faire un bito de bando yo finga sila. Comme la bassin comme makambo ebele bimisa wana. Ya mukolo wikeda ki gauche. Nga c'est bien, loko apeka péché na sengi pardon lisusu. C'est ni asenga suka pardon. Poni. Po muta tombola likambo ya finga na ba entre ba comédienne et za masala nga faire un bito. On doit se le dire la fille. yagola autosela nga banalize wati Belva bengana nga oui Belva bengana nga pona bana yoka te tanga pekisi ondimi yango pe oh ya mais comment il faut tana ba ke madame Belva bengana nga na bela ozomona a bloka nga nenga bloka ki lekechu mais tanga moni ngai na leki nga na émission te na fingi nga yete ozomona pona TV pe na oloba ngo ke abengana nga déjà na bela ba propos na banoya bakanga te etali mwa mwasa batu te ozomona tanga Monique amoninga na changer na bengi mama limbisa naza mwana wana numéro mususu na numéro mususu OK tanga na bengi na meke mama naza mwana limbisa tango pa vandi atalinga naza nga moyibi loka ibutu te po ba bizela mbonga garantie oleki na TV baba niko révolté bijou la reine naza nga loka bango te nana nga loka leke chuta talise na ndoki et pardon loka ba résiter atalise madame Belvi mandoki nga tanga bloquer nga na vanja bina nga ko tanga kombo nga te ko lobanga te na silama ki chacha ozomona tango nazoya na oloba vérité que madame moi suana alobi boti ko finga ba comédien baza bandeko nanga
messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission 100% actualité qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, Mwana Souka, Yabasoni Songi, autrement dit Isef. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, nous avons vraiment un makasi ya koya lisusu, soit ya koleka lisusu liboso ya baitando ekia na bino pona kosolola na bino ndeka kezara biso na bino lisolo ezara bongo nde boye. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalango na kati ya bachan na biso na Mwana Souka ya famille Libota ainsi que na te ya musique officielle, soit te ya musique TV. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur Mwana Souka ya famille Libota, sur te ya musique TV. Voilà, aujourd'hui je suis là avec Mwana Souka ya famille Libota wa bengami na kombo ya Bianca Zanga. En tout cas, comment tozo solo la naye sur actualité vu que émission la biso est 100% actualité tozo solo la bongo actualité na Bianca Zanga. Mais avant tout d'abord on a passé maloba na koloba merci beaucoup na bande nyonso au bozana pour na encouragement, pour na soutien, ba partage, ba like, en tout cas vraiment ezo salanga kitoko makasi. Merci beaucoup à maman Gina Mabiala, merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadisou, balbi base tout ya Londres. En tout cas merci na bino base aux États-Unis, tonton Eli, merci beaucoup. Côté en France, papa David, merci Nayo vraiment. En tout cas, vous en avez tellement. Merci beaucoup à mon habillère chérie pour aller soupa. Merci beaucoup à établissement JNT Jonathan de Best Naïba pour nous rejoindre manzaka ya kitoko pour nous rejoindre manzaka kitoko zamona JNT de Best Naïba. Voilà, merci beaucoup à qui encore à maman Julie, maman Mokonzi babi kuna kolata kitoko basi pe mibali kolata kitoko aussi. Maman Julie, maman Mokonzi, merci beaucoup na mignon, merci beaucoup à ma petite soeur propre chez la Kiama. Voilà, en tout cas pour moi ça la bon et ça la kitoko makasi. Prenez vos positions, bon vendre na tabouret, bon vendre na chaise fixe, bon vendre na canapé au lingape ko la émission na les mêmes en tout cas pour moi fanda ta na tapis et pour ça la biso kitoko makasi. Bonjour bien Kazala. Oui, bonjour Mwana Souka ya famille Libota, Mwana Souka ya basongi songi vraiment chacha. Et merci na ba mélomane tout ba lingara biso batunia surtout ba sepelaka na yemo ko poutine de l'écriture. Batunia so ba lingara maman Morote, maman Mokonzi, maman Rai Goshi VIP international, la reine mère. Babi donc en tout cas événement ils a moko arrivé à moi na Nzambe na showbiz. Arrivé à Moko, Babi venait nombrer le 29 mars na kata showbiz. Ça va yinda. Donc babaka putulu milinge komata putulu ke tikala. En tout cas boye belé boko makale ko tikala. En tout cas boye belé mukolo wana bomona ba star na bino bolingaka, bomona madame Belleville, bomona Aïda, bomona mama Kalunga deko ba tout. En tout cas boya vraiment to na posa na bino showbiz na fait tonda banguna bakanga munoko au moins faut kanisaka batora ba Gabriel Minoko ya le bazana le 27 biso pe tozana yo mama yo zana le 27 biso tozana le 29 au moins est-ce qu'on plein on comprendre qui est Belleville ozo mona d'abord belé en tout cas vous a jamais dessus. Merci beaucoup na dongole sanzamba Versas, un grand merci à Odette Lesa maman na Leslie ya Niki Lesa mi fille Lesa motema ya papi, merci à toi, il y a Richard Lesa, il y a Dodo Lesa, il y a Majos Lesa, merci à toi Irène Kialuta, Motema Richard, Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Nizanga, Patricia Branco, Bibi Chumussamba, Ipupa décoration, Boni Basangwa, Maman Nicole Loboko. Aïe, en tout cas, merci à toi, le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup à Yapitu du Foie na Mignon Noble. Merci à Evelyne Duchesse Tounani. Aïe, merci beaucoup à toi, Evelyne Duchesse Tounani. En tout cas, il y a eu un grand merci à mauvais propre Blaise Mokabi, Babi Boni Basangoya, Danou Kimiala. Un grand merci à Ritz, Babi Darling Love. Merci na présence, merci na Dipine, va charger toutes les quotas. En tout cas, vraiment, Chacha, ma question à yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup de cette occasion. Je profite de dire un grand merci à mon papa, héros dans l'ombre, et à mon anaraté.
ya mona na raté ya linga rapete mais aza amoureux ya cinéma congolaise. Voilà, merci beaucoup à toi mon papa héros. Grand merci à mon papa héros dans l'ombre balobi ya mona na raté tonton Jim ba big dédicace nayo. Voilà, bien kazanga nayo ki okambala moko kotika raboy mais tokoyana nusima film na biso eza déjà lelo je crois qu'il na 16h déjà et à la 6e partie mon élé eza déjà wana film wana tango zotala ngo ozo sentir ndenge ni maman toi la somme Obi, maman étoile, toi la fin. Surtout côté d'Acosta. Maman étoile. Maman étoile. On s'abisoni nanda. Kaka. Esika oyo bazala ki na banana e bazaki na Mariam na Sylvie. O si va biba to comme bon ba âge, je zo pesa ba âge. En tout cas donc to côté to la film mon aîné. Yo mto ta la té. Quand on a na TV, t'as la film, t'as la monnaie, on n'a jamais dessus. En tout cas, film, na biso ezawana to kota, t'as la film, vraiment t'as mérité que t'as la film na biso, monnaie, en tout cas, on n'a jamais dessus. On a 16h30, mon tout. Où est la télécommande? Na papa na maman, où est la télécommande? Na bana. Oh, linga sport, 16h. Belle vie, bella. Tokoma wele la téléphone na leki na nga na ndako téléphone ya nga mais tokoma wele la ngo 17. Mais aza fanatique belle vie, ça logique. Te bande ko balandine sabino ndeza benga na petite sœur to lo ba tesko bien ka tout na se poigne. Pone ebise na na mbongo asomele billet na nga na mbongo na nga moko de alo bisanga te 5e jour yango. Te faut somele billet. So, Madame Belleville a été billet à ta économie $10. Chacha, si mbongo. Oh, si mbongo, chacha. Au retour, peut-être la vie et puis ça va. En tout cas, merci beaucoup na maman na biso, Elisabeth. Babi wana maman ya Duchesse Tunani. En tout cas, merci beaucoup maman Nzambalo la pambolo. Bola mweleki. Famille Tunani mobimba mambote na bino. Yango wana bien kazanga wana ezaki bongo film na biso. En tout cas, bandi ko balandi to kota to consommer mon aîné. Eza film ko éducatif tant aux otala aux autres ba conseil bisika oyo baby saki ezote yo po ete obongisa ba maman lokola ba maman étoile pe bazalaka en tout cas maman étoile nzamba bakisela maman étoile bina tangelo 9 mois tala degré abi surtout yo na c'est no facti na yo abi yo zemi na ba no mela gene tene na ko te maman étoile te maman étoile azaka ka somo lelo bat bazo sangana bazo sala ba cabale contre événement il y a le 29 mars. Tout le monde ya kala ba mikolo ba tunyoso ba onyoso ba bunga na bango. Ba bimi bango nyoso kaka pona ko combattre événement il y a le 29 mars. Chacha, muta ko saote Belva mystique. Belvi alobi si génération nyoso. Taram droit ya modé. Aya lobake Belvi aza professionnalité. Ozomona ya modé abi Belvi aza professionnalité. Ozomona Belvi alobi si na ba Gabriel. Lelo Gabriel aye abi azo menacer Belvi ti le 27. Voilà. Ozomona mutu nini atiki Belvi te tomoni Thérèse akuna ndeta kanga Belvi ka événement le 29 ezala te luvunu événement za luvunu événement za voilà. Ozomona non madame Belvi ndenga za bongo amona nzambe ozomona kobotama ya madame Belvi ezala ko tanga Hérode akaki Yesu abotami atinda batu boboma ba bébé nyonso ka po baluka Yesu. Ozomona baboma ba bébé nyonso bana tuya liboso baboma ya mibali mais madame Belvi bakenda ko bomba ye na abotami na Jérusalem na place ba meme yo mutabongo yo combattre ye Gabriel okufa lokwa Hérode mnopolele na lo bana mutu yo tu basimba kete chacha Belvi azane le mwanzambe ozomona bobandi ko combattre depuis 2015 mutu mususu aza na nerf solide ko kufa ne Gabriel ya dia na makila na makemba ozomona akokufa lokwa Suzy Bantu ndenga sela Suzy Bantu film siko Belva olakisa bango ke ngana asini ya goga ngana totorino ya tembesko ya mwasi nango ozomona to lukinga yango papa biso Moïse Mbia yimba ba lukinga na butu esimbi te ato amoni Belva zolia lipa pamba bango fo ba nionga bakangi elongi yango mo Belva ozana bino kaka showbiz eza
mais bien kazanga tango zo lobelo ko ana tango zo bandelanga la uté ko ta l'émission mo ya Gabi asalaki alobi ke ya lobaki na ebongo te alobi peteke zaki Suzy Banto alobi peteke zaki Diana Makili ba video eza kokosa te maman kanga mama Kingabwa Gabriel kanga mama Kingabwa oyo alobaki yango eza ba video eza ya mama Kingabwa ba video eza epela kutu mtafanya Kingabwa tolongole me tozu Gabriel ne tocine ya Kingabwa ono loba no Gabriel mama Kingabwa alobaki ba video eza awanga na nini awanga na ta na ebongo te famille bota bozala ka boboke ko lukela eloko mo po bolukele ba problème to lukele tanga bano chabo osati ke na obésité yango na yelie awaka to maboko ta wasomo ya o omona tozana yo tango lobaki yango omonaki ke yo za muta tembe omibengi yo Michael Jackson nzoko za no Michael Chendo oyo okosaka biso tozana ya Gabi olobaki yango ala pas bien à parquet va fondaki oui on a zo kaneze solo ke ba porter plainte oui bazala ba video ezali o ba video wana ezati azo sepela ti tendresse a loba neke ngala lingi pe bo benga na tendresse po tendresse ba ne po la nini o bombela kinga ya ta nini ata lisu te ba pese lisu Diana Makili po e palia yaga ba tendresse wa ganga ya Gabi biboma ya o wanga ngoni ya Gabi video ezanga na nango famille Diana Makili famille Suzy Bantu ngana na video wana za ya Gabi chaoga ako to maboko eleki kilo olobaki ngo wangani tozana yo ya Gabi ke samba bon fake samba omoni TV oyo ematisaka TV ekitisaka chacha eza biloko musuto na yo ngana lobango bo eza personnalité famille bato voilà bato batika peut-être Diana Makili azalaki na kolo bazalaki valeur emza azalaki liso ya famille na ye Suzy Banto azalaki likondi ya famille na ye mais lo bana bango bazate yo ke vanda na TV oke sela bana bango ba video ya modèle wana ozano pe très à l'aise en tout cas so botiki Gabriel non c'est peut-être ngai na ofunda ye mais lelo oyo batu nyonso surtout mingi badeko mususu ya théâtre o bazaki pemenya madame Belvi balongwe bakomi côté ya ndeko ya biso sila ba video nyonso bakosala faut baluka babuaka eloko moko soit ba jeter ba pic moko Bijou la reine ama yele te na loba na yo Bijou la reine azoba ama yele te Bijou la reine tala na yebisaka yo o komate ya oyebi na ko komate Bijou naza ba voice no tala na loba na yo Bijou la reine nana yela biso sila makolo soso libumukodo Bijou la reine Bijou la reine ebo komate Bijou la reine amuta ba voice ya silama amsweza amona ka po ko mabareta ya na loba na yo Bijou la reine ebi ko komate na loba na TV Bijou la reine ebo komate Bijou la reine silama ba voice no eza ozomona tango yo zoya na ba pique contre Belvi ti yo lobake yo moko autorité morale tango bato no babimisi bitumba yo vandi kuna ozomona ngote ke seke yo no za mutema mabe ozoluka kimia te Bijou la reine yo za muto ko tenir madame Belvi te yo kufela lundi kufela mardi jeudi vendredi samedi chaque jour yo kufela kaka ba kundela ko pa Belvi yo za muto ko vanda te yo so mona Dubai merci Belvi ozo mona ngana kaka soni yo moko ba video ezali Bijou la reine te loba ba Bijou la reine ba video ezali to yo kumsa madame Belvi ozomona si ayo kumsa Belvi c'est grâce à Belvi maman Olive na pesa ngambongo omona lelo na bala mobali na nga kala Bijou la reine ici abala paperique mo paperique abala bien kanga mais paperique famille boya ka etanga linga Bijou la reine mama Monique azalaki boss po mama kulutu na ye mama na biso nani o mama Monique na Luanda apesa ka responsabilité ya biloko nini nyonso mwana ndeko na tanga yo kika coach pa muluba abie buena shima bukala ve Abiwana te jamais non jamais ne passera buena shima mukarame ya na loba no alobi ba luba baza basi ya mabe soki basuba kate baza bandoki buena shima Mama Monica bi non
awa biloko na ngani ato ke sila tanga ekotika akotina pareil mobo et détestera mutu tanga et détestera mutu plutôt tanga amona afanda tali appareil ne pesa. Cette femme est voleuse. Il est venu seulement pour voler notre argent. Attention, attention. Eric, toi tu n'écoutes pas. Bijou la reine est voleuse. Non, l'obanayo. Ozomon, apparemment, l'accès à ma Monique. Ma Monique, t'en as fait non, mon argent va finir. Cette femme est voleuse. Allez, plus jamais Ricky. Donne-moi mon bien. Azouba bien et surtout. Abotoli. Ozomona. Si on a sonné, on a tellement bijou la reine qui déjà n'a pas ma cambali-bala. Ayaki n'a déjà autrement ça là, exact. Ayako la madame Belleville. Ah, maman. La madame Belleville. Tu comprends car toi na biso na. Toi na balabala maman biso te kama pa bo comprendre kaka. Mutu na mutu alu kambongo na ndenge na biso ko toto lu kala ndenge na biso yepe na ndenge sauf que à comprendre déjà. Ozomona. Si ko tong Papa Ricky nini mbongo ezaki te avandika boye bijou la na biko banga te chérie. Il y a une dame qui s'appelle Belinda Kandi. Belleville, Poutine de l'écriture. Elle va parler nous chez Maman Olive. Maman Olive, elle va nous comprendre. Elle va nous donner l'argent pour nous marier. Et pour cela, Madame Belleville, elle était partie chez Maman Olive. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Elle a pleuré sur Bijou la reine. Maman Olive, il a donné l'argent au Belleville. Quand il a donné, il a pris l'argent, il a donné au Bijou. Au Bijou la reine. Bijou la reine qui marie Papa Eric. Bijou la reine ici la main. Yo benga si la libumu ko do makolo soso. Yo mtela biso actualité ba résite. Yo mtela biso boya na bandal kinwa ni kuna akangi ba résite ba kise kota kintie kwa. Boya kotala yo mtoya na ngote. Bijou la reine kebo komate ya ba voice neza. Oko sambwa na oloba no Mais pourquoi tu as mis ça à Bijou la reine? Parce que bande comme sous bazawa na ba. Ba opezete solo. Basani ne? Ba opezete solo. Ba onyoso ba. Ba opezete solo. Mais après ba lobby to beta no difula makama matanga, après ba lobby famille libota bozui matanga bo commission ya bino. Famille libota bo commission ya bino ba kotala bino pe mokolo ya enterrement. Ceux qui boko ya ndenge nini parce que la fille wana lobby ki ya mona kaka na télé na boye vraiment boza salté. Ndenge la fille a lobaki la fille ayaka na matanga wana MK voilà. Abike na boye boza bien te donc na matanga wana nde esika bakotala na yebite Papa Richard azalaki mutu moko ya matala na te mais lelo oyo ebembe ya Papa Richard ekomi ko luka ba problème entre famille libota na bandeko misusu eloko bongo tongo ozoyoka yango tant que mukolo analyste pour répondre à bango ndenge. Non, le problème c'est quoi Madame Belleville Aza valeur. Madame Belleville Aza problématique. Et puis notre Papa Richard, il était valeur. Voilà. Au monde, tout ça, on attend à répondre à Batou Moussouté. Batou Baye, vieux morceau, le papa Nabiso, Eza Lelo, enterrement, Eza Lobi, mercredi, en tout cas, tous les bébés na 51 pour tous les grands frères Nabiso, tout Koundé na honneur. Voilà. Donc, là, on a Koro Bakaka, Pona Wana, famille Bota, Bana, tenté. Madame Belva ça na tanta comme c'est Bimbaya Richard propriété privée. Yango ebimi ko mbongo eza combien o Madame Belleville awe la kokunda Papa Richard pour zo nini. Voilà. Ozomona. Ce que ça qui peut-être même sous kolongo la corps ya Papa Richard na Sana par rapport Sana ils allaient ki ata bango moko ba docteur. Bazo dégager ko libérer déjà ba corps mususu abatu. Bazo déclarer que awa déjà Sana eza déjà nini. Comment terme moko ya Gérald Loba quitté indonité. Ceux qui babillent soldats, hein? Soldats, au mona. Donc déjà ça n'est déjà plein. Au mona. Ce qu'on a fait tant avant d'être là, bon asuka oh Papa Richard wa ko ikolia. Isaka ke na ko longole na sana ko ya na cinquantenaire. O ko ça déjà malamu yango wana donc tous à lelo belé na vie mortel Papa na biso Richard et puis lobby na morgue na cinquantenaire voilà. Voilà, très bien, merci. Le message est déjà passé. De Kike Lobby enterrement et ça va donc tout
tous à la wana amoureux na amoureuse ya cinéma congolais surtout bino oboyebaki papa Richard oboza awa na kati ya ville ya Kinshasa donc tous à la wana enterrement eza lobby corps eza na morgue ya hôpital cinquantenaire tous à la wana vraiment na kimia eloko koleka te désordre ekozala te wana eza vraiment assuré bien kazanga na kotala lelo ozuma bongoli maloba lobi ke ye aza journaliste te ye aza cinéaste lelo osoki madame aza cinéaste lelo oseki nini non asisi non biaka oseki nini nzambe zuma beta nani aza cinéaste aza acteur ye aza na ye journaliste te pe lelo oyo osoki madame Belva asali casting babengi ye akoya akozouer par rapport à badir wana babenga zuma ajoué nini rôle ya zuma ezaka sima sa din koma robot din ale toke nango zuma bapese rôle nini na classique o zuma joua lelo zuma lobake madame Belva sala film babenga zuma babenga zuma na qualité nini babenga zuma na film nini azaka pas sila koma ba film po ni si bataka amoni bela reza industrie mukie bela reza industrie ya cinéma ozomona bela production eza industrie ya munene zuma po ya zuma ezate balongwa nani balongwa da Costa balongwa Grâce Luzolo balongwa tonton Lulu bacha zuma a joué nini na rôle nini ozuma oya nango Zuma, il faut arrêter, hein? Un moment. Il faut arrêter, Zuma. Chineke na communauté qui alingi na esu ba problème to ndre te alingi azalaki mutu alobi papa Richard akufaki na ndaku eza Zuma au place tendance yako ba Richard akufa na ndako manzanza nani alingi ranki na lingi problème Zuma vanda kapasila pardon biso tana na posa na te po o PZT solo Zuma libanzo nzembo asa film a prono donc sila mana yo wa Zuma ozomona na sfingi te na rappeler ne président Kader alobaki libanda Zuma eza loka muto asa film a prono ngai te président Kader mutalobaki yango Zuma silama donc calculer vraiment angle nini yo kendo lobela na bela Zuma ba bengi pas jouer nini Zuma lobi aza scénariste akoma nani akoma nini mais tant ozolo ba kuna mambo yango toni défendre okanela beta yo aza na raison mais on a papa na eti Tony aleki na TV lobi ba sotis concernant Tony le défendeur ah bon Tony le défendeur avant na bumbu alongi kasavu ba koma na bumbu Tony le défendeur azo souffrir belva zo nyokola yebo na Zuma ko changer maloba te pardon to na posa note na bela biso to na posa note parce que pesa kate ozomona kende kolia banya bato bana ko kanga molei nya na kasavubu va chercher les chiens si les chats, va chercher les chats. Arrêtez Madame Belleville, laisse Madame Belleville tranquille. Zuma, tu fais quoi? Qui part chercher quoi? Les chiens, ceux qui les chats. Va chercher les chats là-bas, mange les chats. Laisse Madame Belleville qui mia. Ozomona, Zuma, ozo PZT solo. Mama Kambo vraiment ngape ki songi tant ozoboya koto Zuma ya te tomonike bande comme sous bakomi ko avouer balobi ke Madame Belleville kandi atikala ko futa bango te pona ba fingela e bato contraire bandaki ko finga te côté kuna ne babandaka ko finga tango tala bongo na biloko ya bongo okoloba nini parce que kaka bango wana nde balobaki Madame Belleville bandaka ko pesa bango mbongo po ba fingela malika ko changer maloba te na ka kanda te au moins ko finga na yete malika na lingi te malika ko changer maloba te malika ko changer maloba te bino boya na TV si la pesa bino mbongo bo finga bato te mais Belleville ndano pesa bino mbongo bo finga bato lelo bino ba bakema bakiango mu rappel sous ce qui ko ya ba changer maloba te lekechuku na tie mopandi po lekechuku na vanda na kiti te ayambaka bazoba o bayaka abimisaka nde bazoba surtout mutu lokola Teresa lekechu asakani ne ababole ya kobabola akalingi ya kokalinga abimisa zoba na bakategorie nyonso lekechu na vanda na kiti te atraité Madame Belleville afinga Madame Belleville te baesoto nde lekechu ayambaka nde bayaka kofinga Madame Belleville
ozomona malika bo changer maloba te ba moura bino maloba ki Belleville pesa ka batu ano pesa bino mbongo bo finga sila ano pesa bino mbongo bo finga ba comédien lelo ba ngwa mbongo la maloba lelo bino ngwa changer maloba ke madame Belleville afutaka bino mbongo te eza biso ne madame Belleville afuta mbongo lopo to finga Belleville tandis que biso dato ba na TV madame Belleville encourage a mutukutu na ben site te ya gola auto sela nga banaliza wati Belleville bengana nga oui Belleville bengana nga pona bano yoka te tanga pekisi on dit mi yango pe oh ya mais comment il faut tana loba ke madame Belleville bengana nga na bela ozomona a bloka nga nenga bloka ki leke chu mais tanga moni ngai na leki nga na émission te na fingi nga yete ozomona pona TVP na loba ngo ke abengana nga déjà na bela ba propos na banoya bakanga te etali mo moi sa batute ozomona tanga moni ka moni nga na changer na bengi mama limbisa naza mwana wana numéro mususu na numéro mususu OK tanga na bengi na meke mama naza mwana limbisa tango pa vandi atali nga naza nga moyibi loka ibutu te po ba bizela mbonga garantie oleki na TV baba niko révolté bijou la reine naza nga loka bango te nana nga loka leke chuta atali se na ndoki et pardon loka ba résiter atali se madame Belleville mandoki nga tanga bloquer nga na vandi abina nga ko tanga kombo nga te ko lobanga te na silama ki chacha ozomona tango nazoye na oloba vérité que madame moi suana alobi boti ko finga ba comédien baza bandeko na nga nga na banoyo kata na l'excès matoi mangongi lokola ba régie ozomona mais tango avandi a bloquer nga yemo pas mutu atale mono 8 mois alobisaka nga te 8 mois presque une année soki to komaki le 29 mars une année madame Belleville alobisaka nga te ozomona mais na silamaki na yeki na TVT na bane toujours kaka ko défendre ozomona et comme hier mo boye batonto ba betanga kopil wet mais tant ba vandi ba mo batal babité mono aleki na TV fingité alobe lo côté to tika to tchana c'est madame Belleville to talele emso ko ça 8 mois na bano 9 mois une année presque OK ozomona ba mama le belé leki la famille bota bato belé batika lo mona ngate be événement belé madame Belleville bato belé ba no mona ngate mais na silama ki na ndako na biso na kokoza la ingratité le soki abina nga kotanga kombo na ngate na TV na bandi ko finge te mbongo neke kanga mama na nga parce que abimisaka quelque chose à contribuer à l'hôpital na malade ndeko na nga mobali to ba kati ga fa na nga lokolo très bien ozomona tango na lelaka malgré ta lobisa ngai te mais tango na senga kanga bi mama hôpital esenga mbongo quelque chose ebima na bela ozomona na vanda ki na silama ki mama lobi mama na biso binanga mokolo moko te na yoka yo fingi Belleville mwana zala reconnaissante na vanda ki na silama ki bobo ya ki ngati na bano ya pembe na bino to ça toujours be mission na zaki na bino mais na zaki na kata bela lisusu te ozomona parce que na bano mbongo te na bano lo bango à chaque fois que mon qu'il est comprendre Belleville atinda mutu te finga mutu lelo bango moko ba mura ba lekechu ba malika ba ko confirmer que Belleville apesa bango mbongo te ba finga sila confirmer ki nga lobi ke ya tikala ko zwa mbongo te po finga ça l'émission ya zwa mbongo ozo azwa mbongo abande ko zwa mbongo to yazalaki yabane ko kufela biso na kufela lundi akufela mardi akufela mercredi akufela akomisi na papa Eric bitinda oh tala mutu lokola papa Eric bakome ko utiliser ye ozomona mutu lokola papa Eric bakome ko utiliser ba bijou la reine kende na restaurant ke ezo langa mbongo yango Belleville kana nyongo no oh Belleville mazaka na nyongo no Belleville kana nyongo no te ozomona Belleville tikalo za jamais na nyongo na bango mais eloko nini esalaki ba mama mikolo bafanda balobi ke biso na bango tokotika bango te ti le 27 soki le 28 soki le 29 balobi tingonga wana biso na kotula nde mutu banosa bango bongo baya na TV basala video batapoto ya gabi oso nuni onuni déjà onuni ozoyeba na te ozo elongeza ndenge nini oso nuni luko silama ozomona yo ozokana Belleville le 29 ozokana Belleville le 27 pour événement ya Belleville le 29 simba te ya gabi
au moins peine 27 ans la mukité si la mana komba belle vie au lobano ozomona azana prière azana Gabriel azana nanité aokisi nanu apôtre Bolia Soni bima eza église bat ba respectaka papa na biso Bolia ozomona bima donc eza loko bat ba pesa ngo respect. Comment mutu lokola Gabriel bokoki ko suspendre Gabriel na bima te bolongola mwana na ye soki apôtre mozali sinde bobenga bokolonga na mwana ete bamemi soni na bima mosi bokolongola na mwana ete mwana ozosala mama na osala honte na bima nga na bi première prophétie ya voyage ya mwana nga bapesa nga ngo na bima. Première prophétie à moi nga bapesa nga na bima. OK. Tokota na bima bo batali mwana. Wana zana na ba 8 ans. Non, ba 10 ans. Ba mwana yo vine eza ya Kinshasa te vine eza poto za na mbali ya mundele na poto. Ana 10 ans. Professeur liboso je jour Dieu m'entend parler. Na bima. Na bima oya sayo. Bapesa nga prophétie wana pa papa na ba bi mwana yo vine eza kinte. Wana za entre 9 ans, ba 8 à 9 ans. Babi via mwana oyo eza ya Kinshasa te. Mwana oyo ata mokile combattre ndenge nini. Fin de fin mwana aza ya poto. Poza azala mobali déjà ya mundela zelaki na poto. Na bima. Siko mutu moko essentiel mo loko Gabriel est sorti avant de mutu asala film à prono, avant na TV a traité à cause la bima makambo. Pas jusque là quand même. Pas jusque là. Peut-être la banda kuba oseka. Peut-être la banda kuba omonome. Tota la basale ya nzambe. Eza lokola moi si o ato kose la papa na biso ya liloba makambo. Comment ata we ranso na lobango to finga na biso na biso mais na basale ya nzambe te. Voilà, très bien. Ozomona na ekumani muta yamba kitango poser question modèle okumisa ngo yo za mona bimati mona Bolia ekumani omoni foti te bano baleka simba tata baninga ba banga basala nzambe te po azomona papa Bolia amoneka lokola papa wana zalaka na ye na mbete l'émission mo aucholeka awa alobiki ya za mwasi ya soni te lokola batu misusu ye asala ba via mabete sake ba rôle ne ba ndaya kopesa ye atika biso atika biso to vanda ye mo aloba ngo kutunga na nduma mutasa vive arrive asimba mir au déclarer malembe so moi ça soni bien kazanga événement eza le 29 mars oyebisa bandeko balandi en tout cas boye belé na showbiz parce que événement na biso eza ya musuni ya mukuwa te lokwa eti la basaki place mulunge ezwa kité boye belé bomona ki déjà événement il y a les deux dîner de gala dîner na so bangi mona ka événement showbiz ne ezala botala kana na dîner de gala ndenge oteko leka ozomona na événement vraiment ezala wana mama na mobange événement musuni en tout cas boye belé bozala jamais d'ici na nini na showbiz donc boya vraiment belé yango wana bandeko balanzi ba retenir nini parce que to komi déjà na suka non ba to ba retenir madame Bellevie a sa valeur madame Bellevie a sa icône madame Bellevie a sa makambo yo o bat bakoko sala te tango ayaka ye moko na ba valeur na ye na ba capacité na ye madame Bellevie a poussa mutu te a soutenir ye te madame Bellevie a soutenir bato ebele lelo baza ba ingrate liboso na ye tika biso to bi valeur madame Bellevie to za na sama colonie parce que mkomo te na trahir na ngai po na vandi 8 mois lobisa ngata benga ngana événement na ete eloko moko te mais na tika la koloba mabe na ete na bouche be mwana ndazaka boy koza moyibi te lokwa yibutu bijou la reine ke chuma be ba rezi okota sa mabela va ozomona bambote na ngai na la mama chérie ya mwasi merci beaucoup na maman José Lusadisu ya Sylvine Jolie maman Claudine Bokatola maman Germaine Mukendi et maman Aningo ya Mputu maman Aniba Super et merci na maman na biso Ewine merci beaucoup na Nulu Ngengo merci na Pierrette merci na Renate Kitenge maman na biso tout ya famille Libota vraiment et ya Sylvine Jolie bola moleki en tout cas vraiment nani mamita Dina de Belgique
ai na beti kechi na welo na montote na grande H mama Sakina na tomboli ai o ba base ya famille bota ozomona na tomboli vraiment mama Sakina en tout cas bola moleki nzamba lola apambola famille bota apambola ope mutokanisi na mokola lelo voilà. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à tout le monde. Maintenant sur baladi biso ko banda na ibandeli kino na suka. Il y a émission na biso tokomi déjà na suka, il y a émission na biso je dis un grand merci à mon papa héros dans l'ombre tonton Jume. Roger vite montre-toi. Il y a Roger. Serge vite les bijoutiers yaya. Talaka na biso ekosala vraiment kitoko maka c'est tonton Eli bambote na yo ebele bozana tellement ebele ma famille bozana vraiment tellement ebele Junior Singa Junior Kasusula Junior Safari boza taba Junior ebele en tout cas ba Junior non son appelé bino boza Junior Katenge ba bien tonton Junior Katenge ba respect na yango wana Evelyn Duchesse tunani mama social respect na yo mama ya lingaka tango ngana sekaka en tout cas pour sala ka vraiment kitoko maka c'est rester toujours branché c'est recimenté colos coaché sur notre chaîne Teya Musique ainsi que moi la souka ya famille Libota TV quant à nous on dit au revoir.